Merci beaucoup, Papa Lelo. Nangang na topisa bande kombote, nanenge topisa kabango. Bana papa. Topisa micro boye. Bande kola soko landa biso. Rotunaki ngape santé dérangeant ki moukia. Mais Lelo tozana papa. Bisika papa Simo Kiangani, Simo Kimbango Kiangani azali. Akolanda biso topisa epembote hein. Benge topisa bongama benga bato sotala émission ozala kimbangiste te po émission ezaka ba kimbangiste te mutu balanda ngo mais tika na topisa bandi kombote topisa pe yemei mbote bisika zali okombo tata pe ya mwana pe ya moni mosa Joseph tango alati vert nga ekobangisa nga te ekobangisa nga te awawa papa Joseph alobana mikolo ekoya na mikolo ezali koya mpona loba papa kiangani papa Simon mutaloba bongo mikolo ezali koya na mikolo ezali koya ngala kokoma kolata kaka vert blanc voilà bana papa soki balobi ezalaka nde boye bokokisaka mama mwilu oye oye na ozaka mama mwilu na mama mwilu Maman Mouilou, oye, oye, voilà. Et quand manan, les jaloux vont m'écrire. Liputa yako defa, basili c'est la kangoma binate. Mboke banji kokende. Na boy nanga polémique, po ba msuba komo bimisa, ba Saint-Esprit ya ba mindele. Mais ngana ebike ba mususu ba déclarer ba Saint-Esprit uta bakufa ata mukolo moko kutoyoka teko ngana zaki na pasi tangu na belele aye abiki singa mais tata Simon Kimbango so bimila batu tirelo kutu alobi c'est là la nouvelle Jérusalem, je m'excuse abi c'est là la nouvelle Jérusalem ce qu'on a fait dans la vidéo na bi oh mais pourquoi ndeko ya mwasi après avoir connu cet enlèvement, il faut le dire, au lieu à Mona, Nouvelle Jérusalem, na Likolo, il y a Moni na Mokili, na planète Terre. Et na Souka, avec Mona Souka yo Mokili, je voyais la Terre comme si elle qui GPS, comme si elle qui satellite, biso toza na Likolo, na sota la planète Terre, na moni bandaku, na moni bato bazo tambola, na moni babituke zo tambola, et puis Christ a lebi na ye omoni, tala mokindenge komi. Ma ya si makuna, ce qui li kasa na ngwe koi na kat, il faut écouler et ya kota mai. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman et ya ka jamais na kat ya mai, place mai peut-être ça là. Bambisio bazalaka na kat ya mai, bako bima bazu li kasa ba mendiko tindi kango ti na libanda. C'est mystère jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui disent qu'un cambe est le petit calaté. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de cette émission. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est toujours moi, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokoa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants aussi très capitaux. Comme à l'accoutumée, c'est Papa Joseph qui est notre invité, mon invité spécial
du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, parce que ça fait un bon moment, ça fait bail, mais aujourd'hui il est avec nous, il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Giramo qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, Katela, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipar, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini? Merci de retour sur ce plateau. C'est Cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle Papa Guy Labala et Maman Lauriane depuis l'Afrique du Sud. Bateau Papi Sangandoyi à la princesse Stéphanie Labala Zoé. Pourquoi pas ma sœur chérie Nekab depuis le Zissa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous êtes très loin, mais le Seigneur est avec toi. J'ai dit aussi des gros coucou à ma maman, Maman Betty Kokelea. Que le Seigneur te fasse grâce. J'ai dit aussi des big salutations à Maman Madé, loin des yeux près du cœur, Maman Foura Tabo, Nathalie Moussibou, Kapi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ban Ndekonion, surtout Bana Papa, la princesse Yeyo. Giramo quoi, Nasengi Opesangai, Sakinanga, pour que Yangon des ana makam. Sakinanga Papa Elingai, Yangon des ana makam. Bonjour Papa Joseph. Bonjour Maman Tifa. Bonne santé. Santé madame. Nicole est belle, hein? Oui, bon. Les circonstances, le travail aussi. Et la fois passée également, on a eu à travailler avec l'éco-franx de maille. Donc, vous voyez, on a mis un peu pour préparer ma cam sous semaine. Il a fait grâce qu'il est tous ensemble. Merci beaucoup, Papa Lelo. Nangai na topisa bande kombote, nangai topisa kabango. Bana papa. Tukitsa micro boye. Bande connaissent beaucoup la biso. Lotunaki, ngape santé dérangeant moi mukien. Mais Lelo tozana papa. Bisika papa Simo Kiangani, Simo Kimbangu Kiangani azali. Akolanda biso topisa epembote hein. Benge topisa bongama benga bato sotala émission ozala kimbangiste te po émission ezaka ba kimbangiste te mutu balanda ngo ba pasteur ya l'église de Rêve balanda kango d'ailleurs kutu papa na ngai Kobani papa Kobani s'il vous plaît papa Kobani give me my phone please papa aza pasteur hein? Okay. Papa Kobani Dimo
nde bongo babengaka ye papa Edimo Kobani abengaki nga lobi ayebisi ngai mama Tiffany oyebi ke tozolanda yo na papa tozolanda nga na bapaster baolanda nga abi te tozolanda na papa Joseph tozawa kaka donc télécommande na maboko mikolo boleka te nga papa se bambule belo benga nga te lo benga bi te nabengaki yo mpona félicité yo et puis papa na nga mosusu na Allemagne babengaki l'homme de Morija ape pasteur epa bi yo koma na oka muta bakimbangiste na pesi bango mbote bisika bazali mais topesa na mbote mpona yebisa bino événement o munene eza mpe na mboka ya France mais tikana topesa bandeko mbote topesa mpe yemei mbote bisika zali okombo ya tata mpe ya mwana mpe ya monimo mosala voilà bandeko balingaka boye na nini nayebisa bato nyonso to bokolanda biso na France événement ezali terme ezali la démagaison donc la démagaison de Timothée 4:3 donc bozanga te ezali bongo centre évangélique la conquête baza ko organiser des grandes journées na campagne monnaie évangélique campagne d'évangélisation au kosale makuna na mboka ya Neili sur Marne. Voilà, bino de boyebi ba mboka na bino na ba veni na bino ndenge ezalaka. Ezozala samedi le 12-11 donc le 12 il y a 11e mois 2022 à partir de 18h ti na 20h30 donc 18h juste à babandi ti na 20h20 dimanche barozala kuna le 13 novembre 2022 à partir de 13h30 kino 16h30 ndeko aux 8 ans aux angate donc adresse ça donc avenue Dauphiné voilà avenue Dauphiné na ville ya c'est Neili sur Marne na France bandeko nyonso to bolingi bokende bo participer donc mutaza bateo baote ani za papa Edimo Kobani na maman Bomengo. Oui, maman Bomengo azaki muto anosa la théâtre minkolo abenga za ko sa théâtre na groupe Salongo minkolo abenga kuma mosena nzambe za pasteur ba yende muto kozala penza pamba te na papa Edimo bozanga te bozala ebele. Merci beaucoup papa Joseph tant la ti vert nga ekobani sangate ekobani sangate ah wa papa Joseph albana mikolo koya na mikolo ezali koya pona le papa kianga ne papa Simon talba bon mikolo ezali koya na mikolo ezali koya ngala kokoma kolata kaka vert blanc voilà bana papa soki ba lobby ezala kande boye boko kisaka mama mwilu oye oye na bande ko lemso okasete ke zanga okasete woto seka publicité poto zongisa na pasoli eza ya yo mama mwilu oyi ba kongola za teti ayo kasete eza ngo ya yete eza na rolata nete yi mikolo ezali koya mama tifana ko bandolata kaka vert blanc na bémission na salle émission na yambi pasteur vert blanc na salle émission na o ezandi ona ok ko yambela ngo papa ndenge papa zo ta braza so to ok yamba ena nkamba eloko to kende na ngo ya ngoyo na okende na papa na mama mwilu fula pe ya mama mwilu na mtu na ozaka mama mwilu na mama mwilu oye oye voilà et kangamanana les jaloux vont maigrir. Oui, tu n'as pas été un jour dans ta maman mouille. C'est vrai. La tête qui m'a dit que la tika dans ta maman mouille dans tout est. Kachiri kamno sur la tarango. Puis on a commencé la émission ils ont tapé. Oh non, maman mouille le pélis. Et ça va sortir belé. Sortir belé. Oh là là. Mais va sortir belé principal et Zaliyo. Il y a des principal. Oh là là. Il y a troisième monsieur. Troisième sous. Oui. Ndani aza bo ya tembele. Na sengi da yere bolimi sina mama na biso bon ya baki papa ngali ngeto tanga kombo. Natali kombo. Atangi kombo chama. Mais na pesika bendisi ndeko za kuna kokende côté ya sayo. Donc na osala kuna na likora. Na komi lokwa mutu moko boye. Nazwi
te perle erreur non te moi bakatia so babundi bazwi senti Ok. babundi mingi tosi bakomba mais yango efuti mama mwilu Voilà. bokanga na photo ya mama mwilu ko gira mokwa avec ya cave vert blanc et zipi rouge hein C'est rouge. Ah bon, Oui. papa na bien bien. Très bien. Oh non, non, non. Oui, et puis on a déjà chez Batomi. C'est bien vous commenter, zouate, vous commenter kuna. Si on a robeta libaya moko, na kitamba la kapuna na tie. Chaussette à pembe na mako. Baga pembe na maboko. Oh là là. Mon Dieu. Makamba bien zali. Troisième lipute goya. Pour chaque jour on doit changer comme ma poutre. Au moins bana ya papa si moi je mangue. Donc ça le papa yomo. C'est une nobi sambo. C'est balé ba comme ça. To pesipe merci pambate to umeli mingi na bombu bomoi ba courir ba no katana. Papa ba to tanga kombonete. To yambaki vraiment yambaki papa moko ya yekuta salinga surprise. Anob ça ka mama Tiffany ndeko moko ko yana rotinde la biloko moko boye. Nde vraiment la ndoko c'est la complicité. Ah. Na pena boye na ngo benga. Papa je sais ko linganga kate. Hein biso to na plateau na yo penda. Oy ko boma kinga. Ngana boye ko yebisa yeke bopa so yakuna ayile mo eloko abi papa ngana so ke abi oui yo kendeka ka sala ka comme si. Obi ke ayi atikali ko yebisa ngate kaso yebisa ngaka ke mama Tiffany na tindeli yo disons attends écoute projecteur ta bomba qui on peut voir une surprise na tindi micro moko popesa na micro wana ko bandeko professionnel hein professionnel oui ça le marana ba micro carton wana s'il vous plaît bandeko bali bisa émission zo autant to sengaka voilà tant to senga surtout la c'était bimineti ke papa azo yo kabiso te azo kabiso bisika zali voilà micro yango yo eye moi non to yekoli yango te yango to zo sana na oyo kaka isengeli ba étudier donc to relate sango voilà et relate à partir pour micro yango tant to cha yango boye makamnyo se kotika awa na ordinateur bobimisi voilà tozwaki micro yango ekomaki ayebisi ngai bazoyela ye papa ya mpaya moko azoya camarade nanga koyela yo yango ok aye pa benga na déplacer na bi papa abi même mpaya yango atelemi kuna azomona te nga bi papa yebisa mpaya akende te na yamba ye mpe lokola moto tindi ye aze papa na ya boye azwi tomoni kambala liboso mpe tomona azwi linete amamiki abimi loko apeye te nga mpe na ye na papa limbisa yo moto batindi yo epai ya papa na ngai azaka ye azosekaka na mwa kaka alongoli linete papa na gangi nangi na oh la la nangi na sesulashilabati nagangaki makasi en tout cas toza esengo eye kaka oyo epe ya pamba te ya papa eyaki na projecteur abi namonaki mama mwilu kokitaka te na abi ke abi amonaki courant ndenge ekatanaki esaki epasi ndabi papa Simon akoki kosala bémission na ye basala yango na kati ya molili te mpo papa Simon aza moto amwinda info mwinda ezala nde ayela biso projecteur oyo ezali chargeable donc ata courant eza te biso makasi kaka na rechargeage bi nazwi 2 piles mpo ekatana te mais problème totikali nango awa ya caméra mpo jusque là tokosala kaka na telefone nayebi ke loka bayebisi nga papa ayebi nga papa azomona nga nabaye na kosenga lisusu te ya makasi yango bomoni ngalisi boye oyo eza nde yango todimine mwa miso kokufa mpe biso te voilà bobetela nzambe maboko donc merci na papa Kiangani donc papa Simon Kiangani nayebi ke oyokaki mpe na mbela okesimba bana na yo na mutu mpe na motema ya mbala bayoka ntango toelobai na ndenge na biso bato basombai te mais ntango papa ake kokota na mitema bato baye nango voilà merci beaucoup papa question na ngai liboso na kolekisa te bandeko batina nga na tour na yo balobi mama papa Joseph ayelaki biso profesia papa Simon Kimba alobaki ke papa alobaki ke Congo ekotekama te tozala na biso na kobanga te Congo ekotekamaka jamais Congo eza mboka bilaka mboka papa Simon mboka oyo papa Simon akufela tout ça kotekama te tozala kimia mais na mincho na koloba oza moto olandaka information makasi kolekanga
toza bato oyo tovandi ntango nyonso na media kolanda oyebi ke mboka eteni moko basi balingi yango epai bandeko na biso bavoisin baafricain toza na kanda te mpo baza mpe ka baafricain bitumba oyo tokosala eza bitumba ya afrique mais bandeko na biso oyo ya baafricain baza na kota na biso bavoisin batie mondelo bakati balobi mutu akota te kuna ekomi ya bango papa bandeko bakolela mai na miso balobi papa Joseph akolobela biso ba espoir to vivre kan espoir to makambo akolobela biso eza ya solo mboka ebandi kokende. Merci maman Tiffany tozongisi d'abord matondi mingi na nzambe na biso ndenge abateli biso tomoni mokola lelo et à permettre que une fois de plus to ya koloba na part na ye naloba toujours que soki ezalaki kotindama te nde ntina eza te na yaka awa na banda koloba eza lokola ndeka komilakisa na ozwi yango mpe mbano moko te mais soki tolobaka c'est parce que totindami soki tolobaka c'est parce que likambo tozoloba eza ya solo. Ok. Na mutuna oyo otuni la première des choses nga naloba ezali boye biso tolobaka boye. Quand je dis biso le Congo balobaka liputa ya kodefa basiliselaka ngo mabina te. Oh. Hein? Parce que papa Simon Kiangani alobaka ngo maintes reprises mwana ya moto bateyaka ye na masisi mwana ya nyamande na mwa bafimbo moko ezala mike mike na Kongo babenga ngo minga. Omoni soki tokomi na juillet, août, septembre eza na bamatiti moko ebotaka na basavane ezaka mwa milai esalaka lokola bakana sikre moko mike na bakudu nango yango babengaka minga. Siko balobi ke mwana na moto bateyaka ye na masese. C'est que chez le Congo, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup il y a palabre likamba munene peda maman Tiffany. Mais au comprendre te likambo yo ekoka kozwa 3 heures 4 heures du temps chez les autres. Chez le Congo dans 3-4 minutes likambo ici. Siko soko yiwana. Oyoka ka babeti proverbe babeti lisuso babeti yo makambo ici. Yo bano mituna. Mais balobi nini parce que na comprendre te. C'est ça le style Congo. Je ne peux pas nabiso balobaka liputa ya kodefa basili c'est la kango mabina te. Eni koloba nini kasi. Maman Tiffany alinga ke dobina. OK sika bazo beta mbunda. Tango bandobina batuno so bazo ko apprécier que Tiffany bobina mais batali le que tozo manifester peut-être parce que liputa exactement bande ko baluba basalaka. Ce qui va se mettre à mon toit, chaque canisse que les poutons dans le quête, je suis bien à la casse, je vais mon accueillir à Yebi. C'est comme maman Tiffany, on a dit que le cobina, à sa canali pouta, à Kokanga le quête. To Azana moté dans Mituana. Comme on a la plaisir dans Batunios au défi les pouta. Mais tant que ma bine, il y a qu'à peine lengue, comme une profondeur, il y a qu'à coller les pouta émission. Mais ça les pouta, on a qui ne peut pas bombarder dans la gauche. Ce qui n'a pas eu. Le temps où je le moral pour tailler mon collègue pendant que pendant na ko magi pendant ici dans mais les potes ngate ba kolonango azu akei Congo ezamboka tata Simon Kimbangu na lingi bande ko ba comprendre malamu Congo ezali mboka ya tata Simon Kimbangu nzambe molimo mosantu na lobakango sans honte sans peur sans crainte sans embâche parce que c'est la vérité. Na boy na nga polémique po ba musuba ko mobimisa ba Saint-Esprit ya ba mindele menga na ebike ba mususo ba déclarer ba Saint-Esprit uta bakufa ata mukolo moko kutoyoka teko ngana zaki na pasi tangu na belele aye abiki singa metata Simon Kimbangu azo bimila batu tirelo. OK azo sala bikamusi tirelo. Preuve que comme le Christ tolobaka Christ akufa te qu'il est vivant parce que il se manifeste, il agit. Et il est en train d'accomplir de grandes choses dans la vie de beaucoup de gens. Ainsi, en éditant Simon Kimbangu, il y a plein de gens. Donc, c'est à Koufa. En tout cas, il n'a pas si bien. Voilà la preuve de sa divinité encore. Et maintenant, ce pays, la République démocratique du Congo, dont le nom même est de la lettre K, Congo,
ça vient de Kimbam. C'est son pays. Preuve encore que Zamboka naïe. Maman Tiffany, vous savez, Dieu était tellement bon. Le but n'a évité, pourquoi on a bossé tout ce qui n'a tindé lieu vidéo ou bien n'a tindité. Je suis tombé sur une petite vidéo. Une jeune dame américaine, avec un problème à mine, jeune fille, accueillie par un dentiste pour bon chemin. Dans un PC anesthésique. Nanenge bazo travailler boye, asudu kaka bomoni abimi na nzoto naye. Azota la makambo nyonso na kata salle ndenge zolekela. Masolo nyonso ba médecin bazo beta. Nanenge ba panzie munoko bazo travailler ya zotala. Mais na instant wana kaka ti intervention zo sala na munoko naye ba bongisa yemino, elle se retrouve conduite par un esprit à l'objet. Esprit moko yaki après namoni se transforme comme le la colombe et tout ça, mais à moi je me disais ça c'est le Saint-Esprit. A memi etina lola. Habite que pendant na likolo. Je vis le Seigneur Jésus-Christ. To solo ni na ye. Mais er moko a fongoli fenêtre moko abi omoni lokola mur pendant tala boy fenêtre fungwami. Mais tant que fongoli fenêtre wana, au lieu de tala kuna na lola ba fleur ndenge na monaki fleuve ya kitoko mai ya propre zo bima mais mai yango ozo sentir que ça a une vie, c'est comme c'est un être abi fenêtre et refungwami Christ azo la gisaye la planète Terre donc bango bazana likolo mais bazo tala siko mabeli na se mais qu'est-ce qu'elle voit alabi terre liboso amonaki ezaki lokola boule de feu ezopela abi oh Seigneur, mais nous sommes na planète Terre nango ezalo ko la boule de feu munene boye ezopela moto ndengirini. Et a continuer kotala. Deuxième ayo comme on a balakisi les sur la planète Terre et pas ya Christ. Mais planète Terre au bazo l'accès et pas ya Christ. Amoni na katikati ya planète Terre. Mboka moko ezalo ko la moi alabi banzete moko ya verdure ya kitoko fleuve et mai moko zo couler kuna na se et mai wana pe zo sentir que ça na vie et ça qui zo pesa kimia mais tant que tali banzete ngo abi banzete on zo kaukate Christ alabi na ye tu as vu cette place cet endroit là oui abi siko zomona c'est là le paradis terrestre kutu alabi c'est là la nouvelle Jérusalem, je m'excuse. Abi c'est là la nouvelle Jérusalem. Je comprends nous entend la vidéo na bi oh. Mais pourquoi ndeko ya moi si après avoir connu cet enlèvement il faut le dire au lieu à mona nouvelle Jérusalem na likolo ya moni yango na mokili na planète Terre. Et nasuka ayeko mona siko yo mokili ndenge za penga le lobi je voyais la terre comme si ezala ki GPS comme si ezala ki satellite biso toza na likolo nazota la penga terre boy na moni bandaku na moni bato bazo tambola na moni ba mituke zo tambola et puis Christ alobi na ye omoni tala mokili ndenge komi mais kene ko yebisa na bato mokili ba bongo na pamba te likambo ezali ko ya mais bazo la ki nouvelle Jérusalem sur la planète Terre. C'est étonnant. Fallait pas que une nouvelle Jérusalem dans l'icolo, pas Christ. Mazola qui s'en na planète Terre. Je vais vous envoyer la vidéo. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit oui, ma soeur ici. Et puis à Zamoyindo, na binzambe penda me maki à l'accès makamba solo. Or vision vous ya mona dit que terre, mais place mon que ça végétation qui toko makase zo kaukate. Enoch à mona yango. Puis à l'obi, c'est ici que sera la demeure de Dieu avec les hommes. Toute cette description, na denye mai zo kule kuna na se mayo boyo gagao maya sima maya kamba e kula kakuna na se banzete za kuna ka kakati mais banzeta minene o ba belge balona tout autour ya mai dans le but que ba makasa nango e banda ko ya kuna comme ça composte ne sona e bebisa mai kauka maman atali kasa moko ko ya kana mai wane zate ce que longwe na nzete on ne sait pas par quelle force. Donc les kasa tiezoya et que nous se retrouvons les banda kuna na rive. Banzete zagane bandele mai ya sima kuna. Ce qui les kasa na ngwe koi na kat, il faut écouler et yakota mai. Mais qu'est-ce qui se passe?
maman eyaka jamais na kati ya mai place mai peut-être ça bambisi o bazalaka na kati ya mai bakobima bazwi likasa bamandi kotindika ngo ti na libanda. C'est mystère jusqu'aujourd'hui pour ceux qui disent que Nkambe loko tikala te banzete zana minena babois noir mama babois noir tala bois noir makasa ka mike mais makasa on a jamais kota na mai ya sima jamais. Mais pourtant mai ezana se banzete za likolo ngomba etali kota mai mais makasa ko ya kana mupanzi. Et notre sœur a Monique Mabele à Nouvelle-Jérusalem, de ville à Nouvelle-Jérusalem, et ça a Mokili. Et la RDC est le pays choisi par Tata Simon Kimbangu. A Poni Yango, comme Mboka na ye, et si qu'on fait des saboko na ye. Yango ana tango aye Maman Tiffany, pour qu'on prouve biso que Mboko eza ya ye. Tata Kimbangu est né au Congo central, à Koleli Kuna, à Badi Moussala Kuna. Tango pe bakangie basambise na mbanzango kaka Congo central. Mais curieusement, mutu bazo condamné à mort. Bake kate kulusu to lobaki awa basali bakate nzete basali kulusu belge nzete ko ele na makolo lokolo bukana. Babi c'est que makambu ya lobika ko kofela na kulusu te toto sabongo. C'est après que le roi va donner l'ordre à ce qui bobomi ko comme problème parce que awa pe en Europe les voix s'élèvent. La conséquence, le roi a demandé à ce que Papa Kimbangu a ça la prison à vie. Mais Maman Tiffany, laissez-moi un peu dire cette chose. Les lots va continuer à biso bazalaka na Kinshasa. Ceux qui bazalent na réunion na Lubumbashi. Est-ce que ba ko bateau? Est-ce que ba ko train? Bazalaka avion en 2 heures de temps bazala na Lubumbashi. Tango bakanga Tata Simon Kimbangu en tant que prisonnier, akene ko sala siko boloko na Katanga. Maman, en ce temps-là, les avions existaient au Congo. Mais pourquoi Bachaka y a un avion Katanga, Akiti? Mais les Belges eux-mêmes ont un avion. Banda Awati, et de comme un équateur, il y a un bateau. Bachie na bateau. Tiki Sangani, bateau. Bako Makona Babia, à côté de moi, et Salimon Moboulou, Amatana train. Amati train. Ayeko bimatina bagoma bamende susuti na maniema bakomi sukura azonga so na bato bakomi su place mususu bato moezo simba te batie so na train tina Katanga asali prison ekuna mokola kufi Maman Tiffany Simon Kimbangu kufi balabini bake bakundi no batie na cimetière de Sapin en 1951. 9 ans après, bayeko kundula Tata Kimbangu azaka mobesu. Tata oyo achubaka bar de mine pona koyeba soki béton na zaka makasi tango achubi bar de mine elekani eke tuta et continue kata cercueil et touti musapia Tata Simon Kimbangu makila et jaillir et lamba ya monsieur Albert le belge et tondi na makila. Mais mutongo kufa ça fait 9 ans azo jaillir makila na sama bele. Yango makambo yo ka batuso mutu nzuto bazaka nezaka Simon Kimbangu te ndeni mutu bakunda depuis 9 ans après no bimsa makila ezaki mutu mususu bakunda kaka le même jour wana nde bango mama mutu mususu eloko na yebi na médecine soki mutu si akufi Maman Tiffany soki si okufi ata na ye na kati le boko makile ko jaillir te parce que motema yo sala le sauter. OK. Mais c'est ça la preuve. Le sang ne peut pas jaillir parce que le cœur est aux arrêts ou à l'arrêt. Makile, c'est par le mouvement systolique et diastolique. Quand ça fait pouf, 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 pouf. Alors, ce qu'on s'occupe, dans le mouvement pouf, tant qu'on va pomper Makila, et pas dans le jaillir. Mais du moment où monter me vend dessus et je sais la sauter, c'est comme Makile ko jaillir par quel miracle. Mais quand on a blessé Papa Kimbangu, le sang a jailli, les lambas, il y a monsieur Albert Nyonso, et on dit Makila. Papa Rengira dit, c'est ici. Arrêtez, arrêtez, c'est ici. Nema bibisi batali nzoto za mubesu kilelo. Siko Tata Kimbangu petangu bakundo lié le 25 mars 1960. Papa Diangenda en ce moment-là a outi kozala nani secrétaire particulier du gouverneur général du Congo belge. Omoni côté Tawuta. Siko muta outi kozala secrétaire particulier a démissionné parce que il devait s'occuper des œuvres ou de l'œuvre de son père. Mais Bazara n'a conflité na gouverneur général.
Papa Dangenda pouvait demander au gouverneur général l'autorisation. Bazanjota tatane batien avion et longo na Katanga vers Kinshasa. Mais curieusement, maman Tiffany, Papa Simon Gimbangu à côté sous na train. Baye na yeti na soki na Ilebo. Vous voyez, ba monedit Ilebo. Et à partir de là, ndebe ko tien sous na bateau, aye ko traverser sous Bandundu, aye ko bimana beach awa. Tata Gimbangu de son vivant. À longueur Congo central Tikatanga, à traverser Congo central, Bandundu, Équateur, province orientale, les Grands Kivu et les Katanga. À Komi. Et à Koufi, à traverser les Katanga, à Yeko traverser les Dekasai, à les Yiwana, à côté de Maï, à Yeko Bimarsusu na Bandundu, Kinshasa, Congo central. Toutes les provinces du Congo. Tata Gimbangu tambola. Ndesi gana loba ke Tata Simon Gimbangu. Azwa Congo, alinga yango na liputa na ye. Omoni kolo liputa. Kolo liputa ye wana. Siko ba oba kanisi ke to ye, to ka teteni, to tia déjà ba barbelé, to sala déjà frontière, a mutako kota te mutako bimate. Maman, grosse erreur. Papa, ici, ça, les mythes. Attends, qui est plutôt philosophie. Et c'est ma langue. Ma français, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire Liboso tozo kende likambe kozala. La fille babé quoi? Maman Tiffany, na zongeli. Liboso tozo kende likambe kozala. Simon Gimbangu, adika moko na ye. Nzambe na ngai. Babi occupé Kaba Congo, on dirait Sundoli na ye, bisika mususu. Maman Tiffany, bande ko bali mbisanga hein. Lelo mokile zo banga richi. Bokeba soki bokobi ko tumbola trop Poutine akoya ko ningisa Satan 2. Mokile ko suka mabe natali vidéo moko le président Joe Biden américain azolo en anglais don't 3 fois. Abi non. Au sala ngote. Non, au sala ngote. Muto interpréter le bi azolo bandon ko sala ngote pona makamba Satan 2. Parce que salemi mokile baby. Mama biloko déjà biloko ko sakana ngote hein. Biloko ko sakana ngote. Pardon. Oto yoka sangoke libanga ngoka e pamba soko simbi ngo so sentir courant na nzoto. Nana zaki na Brazzaville le 4 mars 2012. Ba obi motebeta. Mais mon papa ba obi et popola banda kuna banzete. Quartier Mobimba et limoué en quelques minutes quartier Mobimba yampila. Et beaucoup biloko na mama. Siko lelo mokile zo banga bokeba soki bokobi kotumbola ye e ya kobeba Kim Jong-un kuna pe ndenge moko ye pa ko ya kobebisa. Mais l'homme qu'il faut craindre plus c'est Simon Gimbangu. C'est la vérité. Hein? Amonu makambo bazo sala bazo tumbola papa Simon Gimbangu. Bato est te. Rwandet. Bato est baza bande kona biso. Te na bi banza na est du pays kona. Bato baza na ba pays de l'est kona. Ba voisin. Makambo bazo sala bazo tumbola kanda Tata Simon Gimbangu. Eza lokola babandi ko forcer ko kata liputa na ye. Bo yende kolo liputa yango na lobaki liputa ya ko defa basili sela kango mabina te. Bo kolo nango akosenga liputa na ye. Mais comment les appels à d'âge moko le baraki okokiko basakana koko na ngai senga basakana kana mandef ya tatate mais basakana na bassin ya mama mwana sakana no na bassin ya mama mais kosima mandef ya tatate mais ba Rwanda basimbi tatate na mandef. OK. Tie musapina lisu. OK. Koko na ngai senga kotika te batia musapina miso kotala sonte ba kotobola lisu. OK. Papa Simon akomotala batia siko musapina miso. Makasi na ye tokoyeba ngo ndenge nini pamba te koto n'existe la veille toyembaka tokoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka ye
Nzambe sala papa sala na yo. Oh siko ba otiande ko matumboli. Tozo banga ki batombola papa liso. Maman Tiffany. Nana lo baboye. La Bible dit Dieu ne tient pas pour coupable un innocent. Et il ne laisse jamais impuni celui qui est injuste. Donc Nzambe Mogopo a réagir d'abord. A manifesté kandanaye alingaka batumbola ye. Et que tout le monde Nzambe ezakana kana ba domaine mibande o asilika kanango. Soit osimbi mwana na ye to mosali na ye, to simbi mabele na ye. Des choses. Si nous interrogeons l'histoire, vous verrez que la nation se télémaque contre Israël nakala. Nzambe frappa. Mama Nzambe ayoka mawate na bakaki ebeta ezo bomba bato. Nathan Samuel mabanga pende uta likolo. Ezo kuela ba Philistins ko bomba bango na guerre, mabanga. L'Égypte a été frappée par l'Éternel, mais pourquoi atika ki bango nzela ba simba peuple na ye. Après Nzambe bateli. Mais esa promesse a fait ce que pas in Abraham. Ta descendance ira en captivité dans un autre pays où elle va passer 4 siècles, au bout desquels je vais la ramener dans ce pays ici. Mais je jugerai la nation qui la tiendrait en servitude. Je jugerai Nzambe. Il y a un sali en sorte que par l'erreur de notre père Abraham, l'ibotane et que ne boumbo d'Égypte, mais Nzambe comme le balusu que l'ibotane tant bako bima, ils trouveront grâce aux yeux de ce peuple ba mama boko pambate. Mama tana Nzambe tout ça là, pas compliqué. Hein? À permettre que les Égyptiens ba yamba bana Israël bien, à un moment ba maltraiter bango. Mais jour où bimana bango ba comme kabela bango na ba or na ba argent bilamba ba tisi ya ndenge na ndenge nzamba bana oselango dans le désert pour nini la construction du tabernacle. OK. Yango tango ba misala ka vodor nzamba saki nini o nyonso ba contribuer na kopesa ba biloko na bango na ba o ba doraki mabele fungwama bango tout parce que Dieu attendait ces histoires pour sa gloire. Mais na suka nango armée ya Égypte, la grande armée de l'élite, garde royale et jinda na kati ya mer rouge kenda bato basali ba investigation ba ke retrouver ba makalo mususu na kati ya mer rouge kina na sama bele oui Tilelo tilelo ba ke kutango. Voyez non, c'est ça Dieu. Ce qu'on a lobaki ne bandeli chez les Bakongo on dit liputa ya ko defa basili chez la kango mabina te parce que oyo defi ezaya mutu. Si vous avez deux fois liputa tata kimbango, vous pas bien nango. Mais vous avez la chance, vous avez ma bine. Mais ce qui était comme le proverbe de Kosakate, j'ai l'impression que ma bine est possible. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien.